après la pluie à Kinshasa, c'est le mauvais temps, amis téléspectateurs. Mboula Ouebeteki Mokola jeudi, Kinshasa, Nassé, Yamaï, question Totuni, à quoi aurait servi l'opération coup de poing initiée par l'hôtel de ville ya Kinshasa pour balobaki coopération les abazons au Buka Baoba Tonga la Banzela pour nous permettre que Peto Kota la Kinshasa Maeleka. Mais après la pluie à Kinshasa, c'est le mauvais temps. À quoi aurait servi l'opération coup de poing? Tout le monde l'opération et Fandi Mouké, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. L'insécurité n'apporte il y a Kinshasa, Mosokodia l'a signalé du haut de la tribune, il y a plénière, il y a Assemblée nationale que le marin a été tué à niveau, il y a fleuve Congo. En tout cas, il faut faire très attention parce qu'on signale déjà que l'insécurité n'apporte à Kinshasa. Loi, il y a père Namer Serra et donc inscrite projet de loi et donc inscrit na calendrier, il y a session, il y a mars na Assemblée nationale, l'ensemble pour la République. Ils ont retiré qu'à tenter pour nabango loi wana et koki koleka ata mukete. Pour nani ça ne touche que l'ensemble pour la République. Amis téléspectateurs, raison pour laquelle on a un plateau Oyo na Francis Kalombo. Francis Kalombo, boyebi azali au cadre, il y a ensemble pour la République tozana ye tobeta masolo ana Oyo misato o tozana ngo nakati ya plateau alelo amis téléspectateurs na pesibino mbote mingi bipai biso bozuli bako ya kolanda biso na ebike bozolanda biso en direct sur YouTube, bozolanda biso sur TNT et sur Analogie. Merci naboye ndenge boza scotché liboso ba etano na bino ekepo na kolanda sembo ya mokola lelo ndenge tolobaka yoko sembo émission ya lisolo sembo émission ya makanisi sembo émission tobeta kama sola politique te masolo masusu matali kita ekola encore une fois 45 minutes ya émission toza na Francis Kalombo na pesi mbote mingi de kozulu kala mointe ako mikolo bola pongi te pele na mele zo tungi sabino mabe non biso tozola la pongi parce que ba odigé nde ba na pongi te pamba te ba ebinde ba osala te balali balamuki ba mona a fiasco ezo simba te ba onde ba na pongi te biso to a calme en tout cas on est calme. Voilà, alors premier point Tokei Francis Kalombo inondation à Kinshasa après la pluie c'est le mauvais temps. Tout ça samedi, jeudi Mboule Betaki, pas moyen de passer à Kinshasa. Personnellement, Nazalaki n'a robot roulage à Palais du Peuple. Serge Makoson peut aller avec les images et illustrations et ça la biso bien. À quoi aurait servi l'opération coup de poing? Merci beaucoup. Mais l'opération, il fallait pas continuer. Et continuer, il fallait pas souka, il fallait continuer tina souka. Il faut pas continuer en gros pour pas quoi aussi dire ça. Tant que silité et le quoi salama, il y a malongé voilà. Mais le que ça là que bamayo bozomona ndenge kisa sezo dinda ezali fotinga nazo benga ngo eza péché moko ya naissance ya ba dirigeant na biso na kati ya mboka. Il faut tout ça la réforme moko surtout pour na muta comme gouverneur na ville province à Kinshasa. Pambate et à la partout na Congo. Les gouverneurs sont tellement raquettés par ba député à ba province que ba gouverneur moyen ba sala misa des até partout tout ba rêver ba comme na mbongo na mbala moko ce qui fait que ba gouverneur ba raqueté tout zo ka ya ville à Kinshasa ba député ba zo ba marcher à sala salubrité donc les lorsque ils ont dinda il faut ba député à province ba répondre ne loko wana pamba te ba créer ba ONG ba ONG wana ba zo bimisa ba komba mabele ba zo zela mbongo mais mabele wana ezo tikala na nzela et puis ezo zonga na ba terrasse na la kisaki vidéo moko wa batu ba mona ki ya bandal zonga lelo na bandal okuta ba tie ba ngomba ya mabele o ba bilisi na ba caniveau moi ba ko longola mo ça ezo zonga chatiko mbongo bazwa ka basala kanango nini ezo zonga ezo siki mbule beti mai wana tamba nini wana ezo tika ezo kende donc na éviter est-ce que ba député wana ba na ma population parce que bango bazui salubrité na ville bakabola na mangablo neti mamba botika yango na ba professionnel basala na katine bandeli tambu jatini akomaka to monaki kili bopeto bakota ki na ville na commune na Gombe bakoti babandaki pena musala ezalaki kokende musala podidi ezalaki société bapesa ki marché bango banda bazwa marché wana baomba oboma biso donc il y a pas 32 solutions donc faut boyeba ke lobile ba ya vers bino bo rappeler bango parce que lelo bango ba créer ba ONG et puis bah comment ça la campagne avant campagne donc bah tiens bah comme on a bah on a bah panneau air de pointe bah kangi nzela comme mukuse et rambula bah kimi bango tout bazata les bisonde tozo souffrir na maya mbula parce que qui ça bambule bandi ko beta lelo te bambule beta la kala to dindakate to
tozodinda ba construction anarchique, ça c'est vrai. Baza na raison ya kobuka, ba otu ba tongi na ba place on et puis eza 2 poids 2 mesures 2 et là comme ça ezali. Mais école ba ko saucissonner mais école que dans la télé de la commune côté à grand hôtel et commis muto azotonga hôtel na liboso à grand hôtel la bimi na moi balabala bazo mona ngote bozo kobuka kana na cité bota ba biloko ne wala bimisi wana bisiko balabala e comme muke or le lo wana ba kona kata banzete qui ça c'est quoi la banzete te faire respirer biso finalement autorité à l'état ngoto yebite est-ce que toza diriger toza diriger te lelo a été de la Gombe comme qui zoba zoba donc boteki bokende bekole bele bateki kende na bandalungu na école ba oyo mutu moko ya tonga liboso ya école wana abandi kokosa na conteneur lelo acha ba locataire parce que to vivre na mboka ngo ndenge nini bobuka kende na dekani na balabala dekani entre immeuble ya honnête mutu moko ye akangi ninga azala ba soda bakengela eponi ni atom mais place wana donc espace ya ko respirer ezate babuka te mais donc ça bango gouverneur asuka ka wala ta kota na ba et bongo clôture wana ya batol o eza na stade na face à stade de Martyr mais yo ke na face à stade de Martyr bon na fleuve fleuve na Gombe côté il y a un lycée français tous les longs on a pour moi na basi ba kangi donc espace vide na mboka na biso mukonzi tu bayaka bateka kaka misala mako koteka donc on dirait façon ça osala te mais espace c'est belé na maluku na monga fula to la kisabango mutu alingi mboka ke rotonga kuna ba urbaniser et puis bache banzela bache mai bache ni ba ke no kufanda mais batutu balingi côté oyo ekomi era tunnel bakangi insisiko bo respirer ndenge ba place ba ko tonga te batu batongi na moni babuki pas général mo na croisement inga kasabubu la station oui mais va continuer deux poids deux mesures dans le roto bon il va continuer ba kota na balabala na yebisi bino ba kota na dekani ba kokuta ba kene na ba oui na bandal na dekani na immeuble wana mutu moko toboya batu baboya akomoya na ba policier ba PC ba soldat komi goya na minute to so na bo mona boka mote écouter ba wana bisko ba ko respirer ndenge nini ba ko leka ndenge nini okena mamelo ekolo ba oyo esi boya bokende kutala atonga na liba maser basango baloba balembi alors finalement mboka ngoto tolingi est-ce que tolingi ngo biso moko non na ba élu na biso ya ville à Kinshasa balingi ngo te po balingi Kinshasa te et bien ekei ça vaut partout il faut to changer mode il y a élection ya ba gouverneur na ya nini sinon c'est to ya bongote gouverneur moko ta osala lokwa malonga parce que bazar raquette alors Francisca Lumbusa Kinwa ça je m'accroche sur cette image ya mbula alors tant ozomona na palais du peuple na robot roulage boyi d'abord raison mais je te d'abord tu dis que ba caniveau za bouché collecteur wana et kangama moi quelle est la solution Francisca Lumbusa no attaque kino oui bien na mboko autorité de l'état za nangote solution faut donc installer autorité Macron lo ba kiangwa so capable même il y a administration à pamba na so yebate tozo vivre na zamba o wapi lelo oyo ba ministre batali bosso ya ba fou autorité à l'état olandaki général Kasongo coup de chapeau na bon général alobaki awake ba bomba ba plaque déjà un ministre ça la cortège on a biloko tout monde à l'état ba comment ko plaquer déjà autorité à l'état ou basi balobi na président ba sala te bazo sala ce ko sanction za la raté tout ça na mboka moko boyi ba ko sala na ba ko sanction za te ce ko yo nana ko banga nani en face à parler du peuple nana ko banga nani parce que bango moko bakonzi bazo ba fou autorité ce ko ya sa osani bango moko ba ministre na biso tala ko mona bango ba kotambola ba bombi ba plaque on dirait baza important pour les cahiers or président de la république yeboko plaque na yemona naka mais on sanctionner bango te poani général Kasongo lobaki awake awalukanga général na putai na bango ebele zo sa no pelo te okomo malombo akopala o kanga bango pété bazo continuer tilelo na ba bourgmestre ba komo landa ba député pe ba komo landa paf ba plaquer biloko na bango alors toni to kende nango ti alors Kinshasa autorité à l'état soko yé biloko ebele aussi alors Kinshasa nengezali ponga na bango Kinshasa ya kukufa et puis nous avons une assemblée professionnelle à Kinshasa je crois il y a une personne si ce n'est pas Denis Kamba il a dit Steve Bika il a dit bazo mona tina assemblée professionnelle à Kinshasa mais na ucho il faut ko boma yango kaka il faut que Tchabatu oyo baza capable ya mais ba ko Tchabatu ko baneli ni parce que c'est la population qui vote so ba eli polo 5000 10000 azui na ye
te population ça azwaki conscience mbalo yango nanga yaki ko boma o tozo futa lelo ya biloko nanga te ya ko nommer lelo akomi donneur de leçons nanga komi donneur de leçons ngana lobaka souffrance o toza lango eza nanga alors tant azo yaka neti donneur de leçons bi mutema nange koma mukuse na bia mboka Kongo mboka elengi obomi batu après yo komi yo nde muto ko sauver sous batango oyebi eza passe ya eza pasi donc nanga fanda na yo tika biloko zo yaka nango na ba mangu po pasi o toza nango yemuta no maki batu binomela po batu musu to mona ba eli wana ba ko ala elite ba vota bango te ba mitie ba tie bango ko cha na nanga alors lelo nanga zo yaka yepe candidat yepe donneur de leçons c'est vrai na pesi raison na biloko azo décrier na seni biloko yo sala masiko pamba te ba ko na biso na mfilu mais yende mutu masumu to ko futa lelo eza ye. Alors, dans un sérieux, dans un pays sérieux, il ne peut pas. Ça ne va pas. Au Congo, il peut se permettre. Ça ne va pas, Francis Kalombo. Après la pluie, les mauvais temps, il y a le Koulouna, il y a l'embouteillage, il y a hausse des prix exagérée sur les marchés. Tout ce qui est wapi. Ah, Félix a promis qu'il y a une Allemagne d'Afrique. Il y a une Allemagne d'Afrique. Il y a une Allemagne d'Afrique, il y a une place où il y a bien. Hein? Place Barosala boy. Non, à promettre qu'il non, Allemagne d'Afrique, il y a un besoin vivre les lots. Bilan 0 sur 0, donc filou non filou. Alors, nous t'avons dit que nous sous mandat, c'est ça pour Mboke Koufa. Et ça pour ton Koufa. Pour moi, il y a l'eau, place Baro, mais ma biso. Douane Mati Talou. Il y a un biso tout au foot. Mais Mbongo Balobi, la biso budget comme il y a 16 milliards. Mais toujours vivre net, tant que budget, alors qu'il y a moins de 4 milliards. Alors, 16 milliards, 12 milliards, ils ont kende wapi. Parce que ceux qui 12 milliards, ils ont na boka ba congolais trop souffrir, trop souffrir. Mais les mati bataluté. Parce que bazo matsa ba douane, bazo matsa ba taxe, ramezongi mais autrement. Ozomona, talaga soko za somba $10, moi forfait no il y a 1 mois, il y a 14 gigas, il y a 14 jours, forfait comme 10 jours. Il y a $10 et comme 10 jours. Donc, bah sali moi ba jewana ezongi nango. Trop que la peuple est mawaté. Donc, dollar peso mata. Et c'est comme ils ont dit, na 230, combien? Bon, on a eu le président officialisé, on va élire chèque à mon 235, $100 000 et à cause. Donc, officiellement, eh ben, on peut comme 235. Donc, tout ce qui est nous avons occupé la population, nous avons occupé la natikala nebonga. Mais pour nous, ça là, nini, beaucoup de gens pour servir la population. Mais si vous êtes incapable, même, vous êtes incapable de faire la tête, vous êtes la ministre du sport, vous êtes incapable de faire stade. Alors qu'un individu, Moutoumoro Kaka, a bongi sa joie stade à Salango sérieux, Babetele Maboko, il est incapable, mais même pour la remise des prises au bout, il a osé bouder. Est-ce que c'est ça les dernières nouvelles, Bakutanina, Kaboul, Mona Kaboul, le ah, pour, mais il y a un lobby. C'est que mais aux dernières nouvelles, il y a un loba. Incapable de me battre. Beaucoup de gens manquent à sanction. Tant que les responsables sont sanctionnés à Bangote, et les gens qui sont sanctionnés à petit frétin, ils ont tant qu'à l'oba et l'oba mabé, l'obi bamubambe. Ozemona. Donc, mais misusu, te bazotika la bango na kacho. Hein, bamisu bazotika la bango bako salo balingi baza libre ya kotambola ya kosalo balingi. Donc, bideza ya kokufa mboka pende zo kende na liwayo moko zo la biloko mike. Donc moi je pense qu'il est grand temps peuple congolais. Yango bokima kama déjà bien avant. Non, tolobi déjà bien avant. Tolobi mais voilà tabino parce que bino peut participer. Tolobi ba yo kité au moins toloba ki peuple akoyeba ki biso toloba ki biso toboya ki ba yo ka kité to tiki bango ba sala. Tiki bango ba sala poto moni ba sala bango loko ya bienté en faveur ya population. Soyi to zala ba baba neti baninga ezala mabe bazo beta maboko. Ezala ndeni bazo beta maboko te eza hypocrisie. Balingi président de la République te. Parce que balingi a échoué pour ba bete le ba olola e lobby et ya jar na bango. Ami tunat. FCC mobimba ya wana ekoti na union sacrée. Mais le même FCC balaki pa Kabila bazako kumisa balobi danser mais tant balungu bango na bayeko loba ndebe ba kosala e bango tout pe ba ko benda na ba kolanda oya ko ya lobby et puis ba ko yebisa ete yeto zala ko loba na zala ko yokate. Alors qu'est-ce qui fait qu'on fait du surplace? Manque de volonté politique ou betoninga Congo te ba o ba ko diriger balingi mboka te ba mi lingi bango parce que bango viezo simba talaka ka bango na olata hein talaka bango na ozala talaka bango na ba feti talaka bango na ba nini ba mi lingi balingi Congo te
alors baye basali pona bango basali pona Congo te jour ba tokozo ba dirigeant d'abord pour oya ba dirigeant ya nanga jour tokozo ba dirigeant au peuple congolais moka kopona yango tozo bisa peuple ke élection mbalo bozala bomoni nde bozoni okoma bomoni pasi mbalo bo siribe ba voir na bino ba yiba yango te mbalo so ibo poni mutu e ala mutu bino bo poni yende ba bimisa soki te eza pasi parce que ndenge pe ezo kende ezo mona na kembala moko bazo préparer tricherie mais bino bo ala vigilance pour so ba yibi bino bosa subo pour autre sala siko eza muke ya mbala wana surtout mutu yebi ke wana nga mandat suka na compte à rendre bino te na ko ya vers bino te na ko na tina na bino lisusu te butcha na mitu na bino so ibo pesi bato sous mandat moko kaka ata quelques mois ya pamba bomo na bonkai. Le président de la République reste en fonction jusqu'au jour où on va installer le nouveau président élu. C'est ça la constitution. Et l'obini. Vous interprétez on est. Vous savez. Et nous le oh mais dans le le président de la République reste en fonction jusqu'à la. Mais dans la constitution. Mais c'est la constitution. Dans le mais dans la constitution. Oui. Article 1 de 70 sur 71. Si il faut combiner les angles. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Mais on a dans le article battant la constitution de moi là. Et ça la code et la loi battant la bonté. Faut combiner on a article balobi que il faut pas benga élection 90 jours avant. Voilà, faut combiner les deux. C'est-à-dire que ceux qui va bengi 90 jours avant, bah tout basi va voter, il y a ça en fonction ti mukola kolonga parce que même tango Kabila a tenté que tout la cour constitutionnelle, la réponse a été niette. On lui a fait voir parce que le Congolais ne lise pas. Mais c'est là que la cour constitutionnelle. Oui, mais Botanga bon, au cas où l'élection est organisée, Botanga réponse, il y a cour constitutionnelle à l'époque, n'a pas de détails, il y a seulement des détails, comparer même, n'a pas de député, n'a président, n'a différence, parce que nous sommes là, le Congolais a des détails, ça Kabila mandaté. Et si Kabila est resté encore 2 ans après 2016, c'est parce qu'il y a eu des négociations jusqu'au 31 décembre, en sorte que accord politique et bima, puisque la constitution a été mise entre parenthèses. C'est comme ça qu'un opposant, Tchibala, est devenu premier ministre alors qu'il est opposant. La constitution dit que le premier ministre doit être ici de la majorité parlementaire. Donc, non, de la majorité parlementaire. Il fallait que IDPS, soit IDPS à côté de la carte, il y a MP, en sorte que Bazo premier ministre de la mais puisque c'était un opposant, selon l'accord politique au Toaginango, ils ont créé même une nouvelle institution, c'est ça. Donc là aussi, c'est un autre accord qui a brandi, et d'ailleurs, nous sommes constitutionnalistes, nous sommes en train dans un débat pour dire que c'était presque une nouvelle constitution qui a géré le pays pendant cette période-là. Donc, on doit rajouter le nombre de constitutions au Congo, entre autres, puisque pendant la période où on a et géré Kimboka Nabiso, puisque opposant, opposant comme premier ministre de Québec. Donc, ce n'est pas ça. Maintenant, nous ne souhaitons plus d'avoir des accords politiques lorsque les gens qui sont au pouvoir sont incapables. Il y a pour financer CNI, Boyokaki, mais là, CNI, Mbongo, ils pas ça la belle élection, Bambongo, Barofuta, Bangote, Logo, Mogote. Donc, ici, l'occasion pour te dire, que ceux qui te commis la date où on a et que l'élection salamité, il faut pas déposer un tablier. Donc, le président de la République a déposé tablier. Le grand problème que nous allons avoir, puisqu'à ce moment-là, même le président du Sénat au phare remplacé, vous allez faire mandat. Donc, à ce moment-là, il faudrait que Kende Baluka, société civile, transition sans fatigue, concrètement, non, il a, enfin, peuple m'a décidé, il y a quelque chose d'autre à la population a le droit à la diriger selon volonté. Il y a des gens qui sont incapables de faire la population, puisque Mibeko est allé. Bango moko pe ba quitter bango moko na bolembo puisque bango mona ki to réussir te d'ailleurs lelo yo moko zolela na date lelo batien la quelques mois ceux qui 3 mois yo ndeko jilo lobi biloko zo matata lu passe zo ke donc batonga ba saleli biso rien au lobby ango clairement alors que ba otika la po basa esusu nini alors je crois que mon tour na weza na réponse na ba otika la po basa esusu mais si ba échouer ba échouer ba koneko nyoko la population ba la sabolingo ya Congo incapable de causer sa sécurité. Mboke komiki zoba zoba. Olandi yo moko mbela ya président ya samena sa to relaxant. Relaxant yango. Alobi même fleuve to contrôler les sous-soutés.
kwa mutu awa eyindi na este eza ya koyinda. Donc na minito to sorola awa partout totikali ka wana te, même na centre kende na Katanda kuna na Kasai oriental des communautés mbuzu na mbuzu. Donc ba conflit donc to na ba conflit mike photo luka to chaki. Voilà, alors français quand Denis a dit maladie na chaîne moko que le glissement ne fait pas partie de son vocabulaire. Le 23 décembre, fin décembre 2023, il y aura bel et bien élection. Est-ce que l'ensemble pour la République est prêt pour les joutes électorales? Mais bien tous après, tous préparé tous les jours pour l'élection, tous après, tous accompagné, tous qui est là-bas, enrôlement, tous après, pour tout parce que bien sûr, tous les élections, ça la mafia plan nous comme tous les et à la nomination té, tous ceux qui ça kadima, n'enga lobagi qui a publié bureau de vote par bureau de vote. Mais le problème, les lots, tous ceux qui bureau de vote, on a publié parce que même les lots, ils ont affiché jamais bateau va s'enrôler. On peut savoir que les chiffres donc bilo que belé ça ba irrégularité mais tu ko pesa flanté toujours là à organiser des élections parce que azana mandat ya peuple baso futa ye pona yango azuza mbongo belé pour organiser des élections tu as besoin d'élections. Voilà, alors deuxième sujet, l'insécurité n'apporte, il y a Kinshasa, on signale, au niveau, il y a fleuve Congo, à côté à Maluku, il y a des marins, où il y a vraiment insécurité, ça m'a cassé quand on a Mbosoko Diampong à la du haut attribué, il y a Assemblée nationale, c'est une affaire qui concerne nous tous. Serge Makos. Bon. Collègues, je crois l'affaire Kouamout, nous devons nous investir tous. L'armée, la police, ils ne doivent pas travailler seuls, ils doivent travailler avec notre concours. Mais seulement, il y a des gens qui s'improvisent un peu, ils gênent un peu la situation. Moi, je voulais venir à Kouamout. Mais malheureusement, j'ai dit, j'attends. Non, l'affaire, ce que vous dites, collègue, est vrai, c'est grave. Tout près de la ville de Kinshasa, nous n'avons plus le contrôle du fleuve. Des militaires, les marins. On a assassiné des marins comme ça, des jeunes marins. Tous ont péri. Et c'est à Kinshasa, Maluku. J'espère qu'avec l'arrivée d'un nouveau ministre à la tête de la Défense, les choses vont changer. J'espère. Collègues, donc travaillons ensemble parce que nos circonscriptions électorales doivent vivre en paix pour que nous ayons le temps d'aller battre la campagne. Le bureau est ouvert, disposé à recevoir tous les rapports des collègues de Kouamout pour les plateaux. Moi, j'ai circonscrit certains dossiers dans les discours de la rentrée parlementaire. Nous allons les suivre. Voilà, il y a un problème, il y a l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a Turkina Katanga Kuna Batubakoufi. Il y a Nakwamout, ça pose problème. Kinshasa, il y a le Kuluna qui refait surface. Et sur le fleuve Congo, ils ont simbaté, il y a presque plus contrôle les sous-soutiens à niveau. Il y a fleuve Congo, il y a des marins qui ont assassiné. Alors, Francis Kalombo, à quelques mois des élections, on assiste déjà à l'insécurité, il y a à Boye. Tout ça. Et là, on a regretté à Liboso, c'est que le président Mbosso, il a un souci à la population, il y a un souci dans les élections. Souci dans les électorats, il y a un souci dans les alliés, à quelques... Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, sécurité, ça fait élection, électorat, non, Mboke Koufi. Les dirigeants, il ne faut pas démissionner. Parce que la limite na bango balaxi que souci na bango eza bango eza population té député voilà peut-être 3 4 ou 5 au total 500 députés donc on a ba millions au tozali biso ba congolais
Donc souci na bango ceux qui allaki pour na élection té donc ba vo sala ngoté argument penda président assemblée nationale a ko avancer yangwana pour na ko senga ministre de défense ya sika sala pona wana. C'est malheureux. C'est malheureux. Je crois qu'il faut que lobby population aille ba ko nani pour l'objectif nini. Pambate oyo balaxi déjà limite na bango ke balingi population té. Ba ko tsaka mandat sika mandat mais biso tozolo ba ke peuple azo souffrir. Ba bomi ba jeune gens na Lubumbashi on dirait ba mbinzo ba sangani po basala ba beti bango ba misu ba kwena ba mai donc tilelo toyoki ata mawa moko te toyoki ata o communiquer moko te o babanda ko mener banquette mais ba beti bango basasi ba témoin ba yali biloko to ezali c'est quand même malheureux ce qui batu mususu bakanisi parce qu'à l'époque Mobutu dit titi mboka yalaika mutu moko koyagia la kota makala akota makala mais yalaika mutu moko mais lelo tala ba jeune bomoni ba foté belé ba kufuso plus d'une vingtaine. Silence radio. Même pas balo bato qui sa drapeau en berne. Tout sito lembi. Je crois que dès que Mugombo soit lobby, ba komi na souka insécurité partout, baza incapable de rétablir la sécurité na kati mboka na biso. C'est malheureux, ceux qui baza incapable, il est grand temps ba déposer. Ba malaxi ba limite na bango puisqu'ils ont été là pour ça. Ils sont incapables même ya kopesa biso fufu pambo. Tomate comme luxe. L'osso ba comme teka na lutu. Alors, ba promesse na éviter ce qui université mbanda ke se bandia. Et bando to ba comme na niveau ni. Hein? Donc promesse donc na minute yo to yebite siko ba ko yali susu na campagne na promesse di susu. Donc o ba prometaki ni bosse simbite ba ko ba accélérer sur ba promesse mi susu. Ils ont passé. Moi, je crois que tu peux espérer les sous-soutés. Alors, Francis Kalomo, c'est bien de parler, c'est bien de critiquer parce que vous êtes en opposition. Alors, Fatih a beaucoup d'insécurité dans l'Est. Il se bat comme un diable dans un bénétier pour nous aussi ça. Kochape dans l'Est. Alors, ceux qui dans le Bible, ceux qui, ensemble pour la République, qui n'a pouvoir. Stratégie dans le niveau pour nous aussi ça dans l'Est. Parce qu'on vous accuse aussi. Depuis que Rwanda et Zobunsetsu na SM, Moïse n'a jamais cité le nom, il y a agressé Nabiso Kalobake, notre agresseur s'appelle le roi. Mais yo, journaliste, mon nom, est-ce que vous confirmez? Ngana na yoka été. Te yo. Te na yoka ena mute Francis. Yo na no yoki. Na yoka été Alobake, c'est le Rwanda qui nous agresse. Ozanko, hein? Na yoka ena mute. Yo zanko. Na yoka ena mute. Donc on a journaliste. Likamute. Alors. Batu bayebi. Oza journaliste. Likamute. Pour ce qui est journaliste, mais le so yoka yango. Pour les cas. Même jour à congrès, nous sommes condamnés à Rwanda. Alors, Rwanda, oh, mais il y a donc, même jour où on a Toloba, même pas communiquer, on a tout condamné. Le problème, différence entre Dino na Biso Yango. Différence entre Ngaï na différence est année. Biso Tozolo Baboy. Il n'y a pas que le Rwanda. Il y a l'Ouganda aussi. Oh, bah, il n'y a pas la Biso. Bah, vous pillez. Le Burundi aussi, basé par la biso baso pied. Toko se limité ka na Rwanda tepo Rwanda na Uganda baloba bunoko moko. Ba batu moko. Oyo ana Kigali ba forma na Kampala amwana na bango bako ke de contre été. Yani to kimimbula okene balo bangi kopola. Okeka na munoko ngado okopola kaka. Donc tozoloba biso boyokeli katumbia. Biloko belé bo okena ngote parce que dis-moi au bandit qu'on condamne, Tibo Yabo Sengana Macron condamné, et quel est le résultat? Même Kabila condamné Kayango. Bozo condamné, mais l'on se soubile les années. Tant que tu sais qu'il y a combien de pouvoir, M23 va combien? 200 et quelques caca. Les lots a commis une affaire là-bas 6000. Bazo, chaque, au moins, c'est là où j'ai dit que nous avons armé Mora Malamo. Il y a des professionnels, des dotés, des moyens. Parce que l'armée vous dit que chaque fois que les bateaux se replient, c'est très dangereux. C'est la réalité aussi. Tant que les bateaux se replient, les bateaux qui ne se retirer, la population, va former, va se renforcer. Après, baye ba komi belé. Les loyo, vous avez quand soupe bazo kiba, ba soda na biso misu soupe. Oh bazo mon habitum, koto moyen te, ba kei poani, ba ebi que soy ba kimi ba replier, peine de mort. Donc, renforcer. Donc, chaque jour, il fallait que tous les rois négocier.
Et Moïse a l'obaki en on négocie avec les terroristes. Francis Kalon. Maintenant, dis-moi, si vous avez négocié avec les moi, ma mère, depuis ma naissance, je crois que j'ai conçu ma philosophie comme ça. Ma mère me disait toujours, il nous disait toujours, donc au kokate aux autres qui ennemis. Faut yeba, na kusala ndengeni na kusemezile face à batu oyo. Tous affaires na ba pays nyonso wana eza contre biso tokena obikotisa na munoko ngando. Siko yozo cha munoko ko négocier te wana zo ganga pa population na ko mais na cesse bandi déjà ko négocier puisque bato zo négocier na M23. Moïse alobaki ngo dès le départ, bo tcha na mesa po guerre nyonso bo finir na mesa. Au moins Russie na Ukraine bazo bundati. Mais bazo ba toujours faut ba ça nini ba négocier. Les loto yo kike pour ba négocier kaka. États-Unis a bimisi communiquer. Bazo senga na biso to négocier na M23 ba pays tout bon négocier solution aux à la politique et à la militaire. Bon siko to sala nini il faut pas tout que ne balabo bo weli na parlement bo ba di ko limiter te to aider président de la république parce que bazo même président de la république lelo ba banani basa bato ba mbaki kabila ba corbiar o ba mbaki kabila na cimetière il faut fongola misu président ça te ke ba lingio ngata musuna lingio ko leka wande konanga na lingio ko leka bango bazo zoba yo la stratégie na elelo ba wana kaka ba laki la kabila ba memie la corbia ba zongeli elelo ba envahir ye po ba ela nini politique ni na malonga ba ko ela ye kaka songi kaka kabwana et puis banda to banda ki d'échec na échec to avancer te to négocier ko longolé qui est président na été kabila négocier ki na ba Jean-Pierre Bemba a négocier ki na ba Rubero a négocier ki na ba nini et gramena ki kimia na mboka na biso est-ce que longola ki président na kabila longola ki président te. Et indaka awa tangu ba M23 ba bandi Kabila négocier et puis bon CNDP to négocier et donc est-ce que Kabila longwa président a longwa te il faut président et ba que ce qui est bon maranda lingi al balia ki bokonzi na kimia balia ki konzité lelo la dino bi ba bengi okuna lubo lo kimité wana yasu ki bokonzité ti o ko perdre ngo ka ko lali bona tongo la muki o perdre ngo non bazozo ba il faut président de la république aye belo moko c'est que na minute oyo ka eloko eza mboka eza na bitumba ba mipesa ka limite te chaba carte tout na mesa chaba option tout na mesa kende zo bato na ya pèlerin. Moi j'ai assisté à des humiliations de Kabila, on peut tout lui reprocher. J'ai été là, je l'ai accompagné dans ma voyage na et tout, fier de le dire. J'ai vécu ma humiliation mususu ben ayo se biso te to ya l'essentiel mboka na biso ezonga boye biso tozo tomboka oh boye Kagame wala l'essentiel est en mboka. Est-ce que Kagame aliki mboka na valeur non ami qui ça même si on a pillé la richesse na biso mais c'est comme bosali nini bino moko bokena ko luka bangote bisele lolanda ki ete batinda ki ngai na ke ko luka bango na lobitu win yo contrat win eza win oh yo kaki wana. Est-ce que si ba bisela biso ba gagner qui combien ba perdre qui combien alors là bon total na toyeba tozo be mboka wapi président de la république ba ko linga ba zo ba ye to tika na biso ma peka to lakisi moko ke biloko bilezo salama et à l'encontre na biso communauté internationale diplomatie est échouée communauté internationale au Simbaté président de la république a nommé ambassadeur itinérant moko ya makasi a sala itinérance a aider a na ba esprit ya sika peut permettre à mon acte parce que moi je ne peux pas accepter président a échoué pour peuple mutazo souffrir on a besoin de gagner na yebi que sera gagner mandat ne lokola yo aussi la sikoyo allez 2023 a rolongwa na ye mais alongwa na ba geste ya malamu alongwa atika bila ya malamu et non atika bila ya mabe pambate pas congolais mutu bazo souffrir pourquoi tu peux pas idée acha ambassadeur itinérant ya malamu o ya ko permettre ye à la diplomatie et échouer parce que tout autres que de suite et ba condamner Rwanda de soutien M23 mais ba to bazo tanga phrase ezolanda te o ezolanda zaka ka biso pe to za na complot na ba so yi AFDLR Rwanda ba Rwandais mais nulle part bazo obligé Rwanda à la dialogue na batu na ye wana mais bazo obligé biso to négocier na ba M23 bon so ba congolais. Mais pourquoi ne pas déclarer la guerre Olobi? Pourquoi ne pas déclarer la guerre au lieu de négocier par exemple? Mais il faut qu'on ait la négociation, c'est une des cartes. Surtout qu'il y a une négociation. Est-ce que pourquoi déclarer la guerre si tu as la guerre? Pourquoi ne pas déclarer? Est-ce que tu as la guerre? Tu as la guerre. Mais pourquoi la trahison est belée? Et ils sont stimbatés. Le coup la unité na kati mboka pe zate.
À l'intérieur d'abord, il n'y a pas d'unité. Le président devait appeler rappel des troupes de manière à ce que tous les Congolais, tout ça, la bloc autour et permettre de sentir que tout ça, Mindele ba ebi que na kati à l'intérieur division ezali. Bokomi o Mundele, o Tatane Mundele, o Aboye, division na kati. Bozui sikoyo bo pesi M23 argument. Kuna balinga ba tutite, balinga ba metite, balinga ba tuboite au gouvernement et au gouvernement Yamabe raciste boynaboy. C'est tout. Lorsque vous voyez un ministre en fonction, va parler oh ba para bazaboye. Il a fallu ba simba mutuya, union sacré Jean-Pierre Bemba tango busa kendaki ko lobakuna pour esala mobulu. Il a fallu ministre wa ke de retoucher na katanga ça. Non. Est-ce que vous si tant bazo sala bazo et des présidents de la République mais non. Au contraire bazo la sa image que mboka wana abatona ba irresponsable. Et que inutile le couteau mais Ukraine mbumelela ka moko batutu ba soutenir bango. Tozalaki na Kabila awa. Bazo ki mboka sadeka kota kité. Bangolais ba Zimbabwe ba kufa pona biso ha. Ba ya kokota parce que ba mona yeke to aider bango lelo piso fende to la kisabo moko to la kisa signal que toza sérieux to la kisa signal que tozo lutter contre ba anti-valeur en ce moment là toza en appui à batunyo so lelo tout tozo sala nous sommes déjà en guerre tant que nous sommes mboka boy tozo contrôler te si ko tozo contrôler te kana maloba non mais nous pouvons négocier so ba lobi que ba la revendication ko sala ba congolais ba tsango na mesa toyoka bango tokosilisa bango ba argument na bango nyonso wana pamba te lelo ata bomati bokiti baya to fala bolingi bokoma ba député eboya bolingi bokoma ba ministre eboya tokene élection siko na démocratie une bonne élection na moni muta ko voter muta M23 zate na moni muta ko sala lelo ka zate c'est mala ba argument nyonso sili mais na lotunyo RCD azoka manduki awa ba mimanga na combien de députés RCD kaka moko aza ko contrôler munene. Azako c'est quand tu MRC bien ça au contrôler mon territoire à Mouké, vous avez fait titre de monanga. Mais tant que tu as une élection, mais n'a pas de député. Merci. Il y a du peuple, hein. Auto tout va sur Manduki, peuple alinga bangote. Merci. So il va y peuple en qui sabango. Voilà, Francis Kalombo solution, tous on cité déjà. Dernière partie à émission. Projet, il y a loi, il y a congolité, puis surtout à mon avis, ça loi père na mère. Et ça bon inscrit dans calendrier, il y a session à mars, na niveau il y a assemblée nationale. En tout cas, et soulever tollé, surtout Nabandeko et Ensemble pour la République. Francis Kalombo, une question directe. Pourquoi ce projet de loi vous dérange, vous de l'Assemblée pour la République? Mais ça devait te déranger toi aussi. Pourquoi Biloko ya vous désigner papa, maman, même ministre F. Bazaïb en plein conseil des ministres à soulever le président Lobaki Batika Biloko? Si ils ont dérangé, ils ont dégagé les autres comme ça. Dans la tunique, question pas naïo ensemble. On a mon donc c'est vous l'Ensemble pour la République. Tous ça seul patriote alors en ce moment-là, Dieu merci. Au moins, tous ça patriote, après la population, tous ah beaucoup ben ça va Ougandais, ah beaucoup ben ça va Sud-Soudanais, beaucoup ben ça va tout. Est-ce que vous pensez qu'on va préservatif? N'ayina yebaka. Pourtant, bah voyez robot ça va dans le biso awa. Lobby banana basi na biso ba victime bobo ki subana wana parce que bobo ki si ba soda ba ye na basité bobo ki si ba ba ye na basité il faut boye ba ke lo bolingi pour bozo cinéma ba yaka ba ye bo pesi bango ndeko zulu omoni eloko eza bien te pona Jean yeba ke kozala pe bien te pona Paul pona André il faut te condamner yango il faut à l'unanimité et ce que moi je regrette c'est que le président de l'Assemblée nationale triche. Il fallait démissionner na acte ya sali. Pambate pour nous la loi na yewana na tingi na chani au moins sina sa loba kaza américain. Aya nango pour na tikali ko mona l'herbe pesier recouvrement de nationalité te. Ye chani aya na loi na yewana parce que soko prêter aux une nationalité américaine on prêter seulement pour défendre l'intérêt ya ba américain partout. Aya na loi na ye. Mais le 20 juin 2021, ça a été rejeté en septembre dans le bureau d'études. Vous êtes d'accord, parce qu'il y a un journaliste au Landa. Maintenant, lobby awa, le 21, dans la rentrée à mois de mars, awa, aïe na loi, aïe le soulevé alors que le calendrier va voter, loi on est à la quitter. Aïe le bac n'a déposé qui loi, alors qu'a déposé qui t'a bêti mbata. Loi est zongi, mais la démarche n'a pas l'ancien parlementaire. Loi soit bien déposé que dans le bureau d'études. Ce que ça y a sika, il fait zonga sur le bureau d'études.
bureau d'études et étudier yango et ensuite ceux qui va monique est recevable tindi yango na gouvernement. Le gouvernement a 15 jours pour na sala ba vie na avant ba esko ko aligner yango. Or beta pour la nyonso et salami té parce que bolanda yango. Le père na mère kenaki na gouvernement te pour sa vie. Colonie. Bolanda yango live tinga yeko senga parole ba tchaba aligner loi na ba ebisi yaka na kize ma kize pe ba yango le 27. Le même 27 wana ye nango le même 27 ba koti parce que mo ka lobeza ya loi ya sika. Eza o so koti saka liboso te selon ba dire na ye. Pour ce que ça ya sika pour ya liboso ba rejetaki. Ce ben na ya sika il faut payer par contre est-ce que nalina tuna omoni eloko eboma biso na zao ba ngotanga kabila bozo ça ba image akala. Tango ana pouvoir sala biloko propre. Pour ce que ça la ngomba be lobby ko zongela yo. Débat to landaka awa ya loi ya sakata na minako. Si va tout n'aura parce qu'il fallait qu'il y ait un gouvernement pour appeler sa vie, est-ce que loi Tchani avis à gouvernement pour quoi aligner on a calendrier avis à gouvernement appeler ça avis mon colonie et tirer comme un gouvernement peut se vite mbala moko mboso aligné ambo est-ce que tout ça na mboka vraiment bo na niveau wana bato ba mbengi ba responsable de deux. Moi, mon problème, c'est que la loi est violée dans un premier temps. Deuxième élément, la loi est votamée et les capété parce qu'ils ont violé l'article 220, il y a condition alinéa 2. Ils ont violé l'article 12 et l'article 13. Or, il faut pas modifier. Mais dans la programmation, ça est loco va distraire la population. Ngande gozulu na profiter à travers la caméra na prévenir la population ce qui est réellement. Binomo vous remarquer que le président Fati s'est fait entourer de Kassi qui tout y a fait cesser. Oyo bazala il faut préparer à son temps modification de la constitution pour le président comme Eli na niveau ya parlement na second degré bien. OK. Yango loko balingi basala talaka na calendrier batu ba komona ngote ba tie modification ya constitution. Botala bien loi ya ntingi ba kosala ngote eza poudre aux yeux. Ba tiango po la distribuer tout boke kuna oyebi modification ça en 2011 na 2011 tozo ba rapé batu on reconnaît mais non le baba député to ba député le tundula azalaka da comme na ba loi o ba yaki ko ça la proposition na ba honorable na likala tant ba yenango biloko ebele ba lobaki te au départ po ba pakola ba député mafuta ba lobi mbalo eko ala soko la ministre ozongi automatiquement au garder place no ba député ba monaika wana au monde net que ça ya bango mbala moko nzombo le soir to kotsa biloko tuna batu mbala moko na dernière minute ba ko komake président de la république voilà ka sous voter na second tour te komi na tour moko au départ ba bomba ka yango batu ba yeba kate est-ce que opinion boye ba yike bazo changer loko wana tanga vote kaka nde batu ba sutuka élection longwe na deux tours et komi na tour moko ndenge pe siko balingi basala tanga ba koya na modification wana élection ko longwa mbala moko na suffrage universel élection et comme député donc peuple boye barake balingi nde ba modifier constitution ba boto la bino vote oyo bolingi bo sala boko zelala na décembre awa ba député mutu ba bozala ko voter siko président de la république yango eloko balingi ba kotisa na modification po eloko musu ezate parce que loi ya ntingi na pululu tanga article 220 balobi ke aucune modification ne peut avoir lieu ce qu'ils allaient pour réduire les droits des Congolais. La présidente de la République ça a déjà limité la constitution. Donc, il faut la Congolais d'origine. Un étranger, Bazoko Sabino, ne peut pas être président au Congo. Un étranger, à quoi faire dans le Congo, comme président, à quoi comme ni député, ni gouverneur, ni rien. Un étranger, ni bourgmestre, un étranger. Ni fonctionnaire à l'État, un étranger, c'est déjà limité. Balobi peut que pour comme Congolais, Mouto à la qui est étranger. Si on a une nationalité congolaise, on va accorder comme président de la République, il faut la Congolais d'origine ou changer, Bado Boutama Congolais. Donc, le mandat à président est déjà limité. Maintenant, le droit au Congolais, Kengo Adondo, Aza Demi Dakar, Azalaka candidat, le pauvre Adam Bombole, mais il était candidat président de la République. Batebele Balaba président de la République. Mais si ko tango bogolobake ba kokili susu kozala ba candidaté et ngolo bake bo longoli bango droit bo réduire droit na bango 220 lobi aucune modification ne peut avoir lieu ce que ça pour effet pour réduire ba droit au ba congolais donc ba na parlement
bango tumbo soye biango bien que ekolekate yangwana ba chango na fraude ka po ba pukanga batu misu mais botala tout de suite après ba tie modification ba ya constitution. C'est ce qu'ils vont faire en premier lieu. Si ko batu bo mema ba na nguima bo kanisi ke ezali likambu ya loi Tchani to modifier pour la loi Tchani tango ya ba bwakeli bino nzombo le soir ndenge to salaka po ba o ba ye ba technicien oyo wana ba technicien époque wana ba ba ye siko autour pour que la bidon tombe le soir. Donc, bon fongola misu. Donc, je te mets à défi, soit calendrier, au moins, modification à la constitution. Tout de suite après loi Tchadi, hein, bah, c'est flou. Tchala moutou n'a aucun élection, oyogoya, pour voter président. Pour voter des députés, bah, député, bah, les gouverneurs, bah, gouverneur, bah, voter, n'a pas député, provinciaux. Donc, président de la République, bah, voter, n'a pas député, à bout au pia, tant qu'on le layo nanani. Kadimasi abouaki nzombo akobouaka ndenge nani azobouaka donc les rois ba député ba wala basi ba bouaka libino ba fandi kadima kosa nini ako appliquer donc c'est pratiquer la loi projet de la loi à pernamer eza distraction parce que d'abord et aussi mbate état de siège ba ko lever yango rapidement pour basa la modification constitution avant ba traiter loi Tchani parce que loi Tchani ba ko traiter yango te ceux qui ba modifier constitution te. Donc il faut pas modifier la constitution avant basa la loi Tchani puisque la loi Tchani ils ont violé article 12, article 13 et il faut pas modifier article 10 il y a constitution. Le cas là, il faut pas modifier la disposition en annonçant. Il y a constitution donc il faut pas bandana pour modifier la constitution. Pour pas banda, à un moment donné, il faut renouveler l'état de CHT. Pour rapidement si ba mirir likambu ya modification de la constitution à niveau ya congrès puisque ba koya na référendum te ba yebi que peuple ko boa kisango donc ba koya na niveau ya parlement na débat alors ndenge to modifier ka na 2011 et le cas na référendum te to sala ya na niveau parlement kaka ndenge to sala na 2011 ça dit que ba boa ke la ba tunzombo le soir bino boyebi ka ba ko modifier loko mususu nzokande ba kamati nini ba boaki biloko yo batu ba yeba te eta élection présidentielle commis na tour moko ya na deux tours siko pe boyebi que il y avait déjà étude de Salama Kitanga Kabila et puis même mususu ba kenaka na ibiza même pour ba sala ba cha vice président de la République et choix donc mbalo ba technicien nyo sona ba zongeli dis-moi ba yeko kota na union sacrée pour et a fait mandat ba yé pour ba rendre service wana en contrepartie ba liambalo yoya et là on fait la politique ndeko Zulu ezalaka te loko les alakate balche loi Tchani batie binoneti elamba na misu na selo ko balingi basala ba modifier et tant ba modifier po ba bana na wana tant ba modifier l'état bino bolamka bo trop tard mbate sebeti bo bandi ko ganga bon malheureusement heureusement pour la population yebi ke azan article 64 o ego permettre ye aluka asala tout pour population pour pouvoir échapper et que bateau bani ko régner par violation il y a constitution ba ko sala ya ngote donc et le retrouver sa population ka ke a fongola biso et puis loi wana ils ont divisé biso à quel moment loi wana bazoya nango au moment où na est mboke komi kizo bazoba yemoko nani alobi ke awaka na kwa mutu impossible fleuve basi bazui na porte à Kinshasa trouble lingé kota mboso alerté biso. Est-ce que c'est le moment de diviser sous les Congolais? Tout ça pour vivre en paix. Dis-moi maintenant, les militaires ont été en front. Pour vérifier que les militaires ont été de père et de mère. Au côté armé, au Yabi Kenga, la côte armée comme un jour général. Mbala moko bazuyo, balobi yo comme grade wanate. Si ko ke no bundo okufe la nini. Okufe la nini. Bon, na ba parti politique. Ba membre bazebe, à moins que toi la parti moko neti, ndé to somona, moko ndé IDPS azo sala. Na ba poste minene bazo chaka baluba. Omoni parce que soko zui na gouvernement central. Ba ministre ya IDPS. Totanga bango o babimi. Ya justice muluba. Il y a mine, Moulouba. Il y a intérieur qui est le précédent, Moulouba. Oh, Moussoussou, il y a la même chose. Tout qui est à l'Assemblée provinciale, la ville à Kinshasa, à la capitale. Place du colonial, c'est la ligne. Dans le colonial, c'est un membre adhérent à l'IDPS. Poste, il y a vice-présidence, Moulouba. Au Kiti, na nini, commission,
ya finance Muluba, okiti na ministère ya nini ya infrastructure Muluba, vice-gouverneur ya IDPS Muluba. Alors finalement, c'est pas que je suis contre les passes à Nanga. Ndamoko na Muluba. Mais nous sommes bande konanga ito salande bien. Pour ba indexer bisoté. Pour na mboko e komaka Muluba zo ke no louer même ndako bazo boye lao. Et ce qu'on suit discours ya Burkumesa ya Kalamu. Takanso landa ki yango. Ozui yango biso baluba to epoto konzabino bolinga te. Alors à ce moment-là, ezanini. Donc moi je pense que il faut tout vivre ngai na kasaye. La ligue to vivre na kimia na ba dekona biso tout puisque toi ba congolais. To pesa image te que pour na biso priorité za biso baluba. Lokola biso ba tozo kamba to panzana baninga. Baninga pe ba se retrouver baninga pe ba zala parce que ce qui toujours la kisake UDPS ezaka rapport tout qui obunda bobeki bikolo nyonso. Tant au Kabola, et comme économie comme te reçoit. Pour aider président de la République. Donc, ça la choix. Ça la tout va aider président. Quel que soit le président Zalangona Bango, quelle que soit confiance au président placé dans Ngona Bango, faut pas que ça président vérité. Té Mokonzi et loko Yezamabe. Parce que c'est ça aider un président. Au début de Gosul, on a vu ce logo. Oui, Soukawana. Naina Soukawana na ebisa. On dit continuer à gagner en prison. Continue à aller en prison. Na télémé la président de la République. C'est Rwanda Joseph Kabila. Joseph Kabila. C'était président Fabima. Tout na mutumo ta ko ko musa continue. Ngana ke na télémé ba deni lesi ba tutu ba témoin. Daki ko tala continue na prison et dans la prison mais avec un hôpital. Na bisi so ina bimisio te mutako musa ozalate. Oyo ko koka ngabite a mutu. Président de la République a mutu ayo kaka. Na kenda na expliquer président continue à bima. Lelo yewana zo vivre quand même hein parce que soka tikala ikala ba condition ala kinango to ebindeke ngaka zala lelo tenga na mutumi balete misa tenga na kenda donc président nyonso quel que soit loko ali faut la kisa président tende ko ngo nommer biso boye biso na IDPS tout aux ka biso na biso baluba et ko sala pe bien te na bikolo mususu o ezoyaka et par la biso ba mona neto ba partir ko zaka ya biso te awa peto se sacrifier to chape batu mususu. C'est comme ça qu'une société peut marcher. On peut reprocher na batu mais Mokonzi a ebi nyon sauté. Faut pas ba collaborateur à Mokonzi ba idakaye. Francis Mokonzi na yo o ko aider ngala zo aider président. Nazo ebise ke makamba loi wana a sifflé. Ezo séparé ezo ce bokanse ezo dimne Moïse au contraire ezo fulaye. Azo bi ma victime. Ndeko sulu moni biso to leka la biloko bela ta makambo ya ndule. Et da biso. Vous avez compris que Moutou a la rafita l'orchestre de Kabola. On va dire à Zoka Fula. Papa m'a bima la Zaiko. Oh là la moi la mawa était Fula ya demala. Et mené à bimala la nine et Fula ye. Où est la bimala la wenge tala Fula zoa. Donc fallait bima la quartier la terre. Quartier la terre. Nous sommes la victime. Tant que vous attaqué, il y a des peuples là tout le monde a monoko nini. Nazo lo ba pour à comprendre que tant que vous ba misaka Moïse victime. Pour bino pe bozo résoudre le problème ba congolais té mais ba congolais bazo mituna bozo inela nini moi na mobalo ya ki gouverneur ala ki député meilleur élu moi na mobalo ya yiba mbongo à l'état té moi na mobalo ya sali ba stade azana mazembe équipe azo futa ba joueur bien ba jeune congolais bazo kende tout azo sala oh mais mutabo isko bozo inela nini oh de père de mais oh vraiment ça comment qui t'a laissé Moïse aza congolais d'origine atikala cause nationalité mon côté na moni batu mususu ya babanda ko kosa na bata ya PPDO Moïse baboto la ka nationalité la mukoloni oh Moïse akomaka na te Moïse atikala cause nationalité mususu te on met quiconque à défi faux document et bimaka ta ma PPRD l'Italie a déjà avait démenti en son temps les documents existent donc Moïse est congolais banda botama atangi ba classe na ya awaki mais ce qui bolingi to légiférer à ce moment-là to kende plus loin. Merci. Autant Timothée 1, oui. Verset 3, dans la Bible. L'apôtre Paul Azolo, pour élever Moutou, la fonction et évêque. Tout sera à disposition, là, tout chapé la constitution. Par le but de discuter de tout. Donc, il faut la marier à une seule femme. Au beau tapé à la moisi moko. Au beau la banane à oignon so bien. Au mélanga masangate. Au édika banane à oignon. La constitution.
qu'est-ce que balobi to ko sabilo ko nyoso to limité pe wana so bakutani na yo na basi mibale bakutani na basi mibale to bota na basi mibale misato ko ala nyonso sauf président de la république merci so bakutani na yo o melaka masanga po ko kwiti o ko sala soki o signer ala lombo solution to zongeli pe to longoli pe likambo ya ba diplôme balobi licence ou to longoli ou wana faut ala pe na diplôme no ya licence ba mona peke moto fa la moto pa tangi akosa obiso to lobito kende na biloko wana mingi to avancer te mais lo kana ina pesa ba tout conseil poto comme place auto komi to uti musika Congo ya la ki zoba zoba bravo na Joseph Kabila parce que ngana participa na ya tambola ezalaka facilité omonga ne facha zonyo kwa maboy Kabila ya faso ki combien pomboka yi ki zoba zoba botu na Jean-Pierre Bemba le loi ministre de la défense botu na Vital Kamerhe azalelo na l'économie. Le plan de la répartition du Congo était déjà mis en mouvement. Botanga les accords de Lusaka. Jean-Pierre Bemba était devenu sujet de droit. Il graciait les prisonniers. Nakota Zalaki, il nommait les mandataires. Côté au PRCD, la même chose. Donc, le Grand Soudan n'existe plus. Tout ça canate. Mboka na biso to batela yango tout ça la bomoko. Mboka eza agressé. Plan de répartition en Mboka na biso eza déjà mindele tiba toto ngaka ba côté la biso te wana. Ba na besoin Mboka kabwana. Tant le président de la République aye Macron na Mboka na biso alobeli biso que depuis plus de 20 ans vous êtes incapable d'organiser même l'administration. Voilà. Est-ce que Assimi Nzela qui a interpellé bisoté? Merci. Et pour la batouana, tous la biso logoté, tous incapable. Alors bah côté la biso pona nini. Merci. Sangana. Totika ko se diviser. Biso na biso ba ko sa président que soko au kaboli ba beti, au kaboli na ndo tika na pouvoir te tika la bokonzilia na batu nyonso. Bokonzi la Francis Kalombo, merci. Bokonzi ba tsaka batu suna pe. Alors, merci Francis Kalombo. Au cadre et ensemble pour la République, nous Bolandier, tout ce qui est à lobby est engagé. Merci amis téléspectateurs. Mituna pesa yo. Yangai. Ngala pesi biyano kaka mais. Voilà. Mituna na yo. Merci. Donc yom te provoquer ma réponse. Merci amis téléspectateurs. Tokutani Mbalasima, Bouti Kalamala.